Bonjour, bonsoir Bandeko Balanti à www.kilongo TV et bienvenue dans votre émission Ça pour ça Star. Et là toujours présentée par Niclette Tangwala sur Naturel. L'émission Nabiso Leloto Yambel Bino Oyo Azali porte-parole à Guez Mawete. Ensemble avec Bino Bo découvrir Azana Nina Bienbi Asala Nini importance na Nini na Katia Bienbi. Sans plus tarder Nazo Yambela Bino Gloire Musique. Bonjour Gloire. Ouais, bonjour Niclette. Bonne maman. Santé calme. Tu vas bien? Ah ouais, ça santé calme na ki na ngolo nzambe bongo. Ouais, santé kitoko ndenge ozomona. Donc makambo eza bien quoi. Makambo eza bien quoi. Boni bien bi. Ouais, bien beza ko évoluer bien na président na biso Guez Mawete makambo ezo sala mandenge sengla ke sala mandenge to la kabana kin ke to za wana pour nous satisfaire ba besoin na bango bikoto ya lito to esa ngomba tikela biso ba pesa biso nde lito ipo biso nde makambo quoi. Avant tout côté vraiment na bien émission na biso to lobela na makambo ya concert obutaki ko beta na Brazzaville. Concert obutaki na Brazzaville les ala ki invitation et utaki epanani. Ouais, concert obutaki na Brazzaville ezaki concert ya collègue Guez Mawete ba bengi na ça pour avoir ba kende Brazzaville to zaki bon le 26 na Athénée de la Gombo ezaki concert ya toute l'équipe de Bomai Musique to mona ki bongo Youssoufa to mona ki bongo Keblak to mona ki bongo Naza to mona ki bongo Guez Mawete o asimbi charge ya musique urbaine à Congo quoi. Bon, merci na nous pour na bio bo pesa Kilongo TV na concert ya le 26 mais concernant concert à le 26 bino vraiment bien bibo bénéficier ki nani. Ouais, bien bah ceux qui te bénéficient qui na concert à le 26 en fait concert ezaki ya Bomai Musique ba ça confusion entre Bomai Musique na BNB. Bomai Musique eza label où ezaka géré par Général Philo, BNB eza label où ezaka géré par Guez Mawete. Donc eza to na bandeni concert on eza rapport eza entre concert on na BNB vraiment exact quoi. Donc concert on a rapport eza kaka na artiste na bango Guez Mawete. Donc Guez Mawete na concert on a bénéficié ki nani poto zala ki on a to mona ki ba billet ezala ki piraté. Libana voir même le jour à concert ba oteka billet ya VIP ba oteka on a $20. Nde to lingi to yeba balandi na biso balingi ba yeba Guez a bénéficié ki nani na concert wana. Bon, ceux qui ont bénéficié en fait, ceux qui organisation et salami, bango ba artiste ba bénéficiera déjà na ba caché na bango liboso quoi. Ou yaka après wana donc etala bango tout bango ba artiste ba caché na bango liboso qui ont été azwaki caché na kitoko ndenge mo na ba ninga nyonso ça qui concerne kitoko ba ba qui satisfait. Donc après ça qui belengo to satanda qui te biso to bina ki ba changa zem to bina ki ba pika to bina ki mukola zoba. Donc bien Guez Mawete zalaka temps vraiment à mon arrêt Congo la pesa réel to ba congolais la ba congolaise bazalaka na simana et le reste Guez Mawete bien vraiment yango wana quoi. Merci. Avant vraiment to évoluer na émission na biso to ngi to yeba importance ya gloire na kati ya BNB ezanini. Bat balingi ba to mona gloire azana nyo mo aussi présenter na ozana na kati ya BNB. Ouais, ngana BNB naza porte-parole ya Guez Mawete donc porte-parole c'est une personne qui est chargée de comment dirais qui est chargé de prendre les opinions ou les décisions les opinions, les décisions d'un entier ou d'un groupe pour amener au public quoi. Donc Moussa no to landi bien Moussa rôle la porte-parole na kati ya orchestre eza ya kozwa ba opinion ya batu pona komemango na kati ya nini ya orchestre. Ouais, c'est quelqu'un qui prend la parole auprès de l'autre pour ramener au public, dire au public si c'est quoi, donc c'est un peu ça. Bon, gloire to lingi peto yeba, au sali combien d'années na katia BNB. Et puis ebanda ande nini okoma porte-parole. Otangela ngo classe to lalka olamuki bona okomi porte-parole à BNB. Là vraiment je suis parmi, si on dit qu'il y a des gens au balande la moi makamon na bandela classe, là je suis parmi, j'étais là na BNB il y a longtemps et tout, je forçais en tant que parce que na âge na ngana je suis pas vraiment na ba âge moko boye ba tebele et bazala retourner au monde ngai ndina lobaka bien comme na ngandi na banda musala ngona ba âge ya ba 14 ans ti lelo nazo percer na ba âge naza nango et ça la ba moi bien ba mona ka tala jeune mo bona lobaka bien pe c'est la ndenge sengeli quoi bien. Donc gloire azana 4 ans de carrière. Nana 6 ans de carrière. 6 ans de carrière dans le bio banda on a 2014 on a âge à 14 ans oui je comprends. Donc azana 6 ans de carrière. Na kati ya 6 ans de carrière wana gloire au bénéficier na nini na musala na.
Ouais, na bénéficié na makambo ebele lelo soki vie eza stable eza mpona mosala oyo naganyaka bakashi na ngai nazwaka salaire na ngai ndenge esengeli atake ya motu nyonso aza engagé na boulot moko boye quelconque ndenge azwaka salaire ndenge mpe nazwaka salaire. Je n'ai jamais été impayé chez Gaz Mawete, donc chaque fin mois nazwaka salaire na ngai ndenge esengeli. Chaque fin mois nasalaka comment dirais-je, nazwaka prime na ngai na 4 mois na banini, donc na vivra bien naza na mituka na ngai mibale naza na Jaguar naza na no ozomona wana na nsima, donc visa stable, donc esalaka nga bien lelo bavaleur mpe bato mpe bakoma so moni bamono na nzela bapesa mwa valeur ya mosala osalaka. C'est une chose qui me donne vraiment la force de continuer et tout vraiment. Montréal na évité ce qui va porter parole nyonso balakisaka bien ba matériel na bango sans karalakisa o nazana mituka boye nazana boye lelo pe gloire yo wana olakisa biso ba mituka na e ba porter parole. C'est comme si musana bango eza ekoma ya mbanga trop koloba kolakisa ba bien na bango. Bon, en fait moi vraiment je suis différent. Moi et Laura Liboseza travail, c'est toi qui m'a demandé ce qui n'a gagné, ce qui n'a pas bien ni na musala na sala ka on a bandende ko éclaircir yo tout. En tout cas on a vraiment il y a Liboseza musala ko pesa la pe ko faire comprendre ba tout ka Gaz Mawete za artiste oyo il faut pesa lito dans za artiste oyo azo mérité donc ko faire bouger les Congolais partout vraiment, même pas Congolais partout dans le monde. Tout le monde a piqué, tout le monde a mkolazo, tout le monde a balisola monté, mais betamana ba Asie aza les seuls musiciens à binisa na Asie pour que binisa na Asie zaralika mususu. Donc si on t'a binisa na Asie, américain vraiment ba félicitations. Si on a le ba yebo simbi. Ouais. Batu ba ko mo kile ko ba onde ko ba. Donc balobi la répétition est la mère de vraiment. Il faut trouver ces réponses, la répétition la mère de la science. Donc il faut bosser, se rebosser. Il faut que la moni na banzi info ça qui émission na ba fan na biso na kati NSK bi côté to lambora bi côté to pesa ka maile bi côté to se donara 100% bi côté au Gaz Mawete azala so gazo panza ngongo monde vraiment likolo ba ange ba sali boule bazo pepa mapapu na bango pour na voir malamu ite Gaz Mawete azana ngo o ba nzamba pesi la ngo ba tunyo sote quoi. Donc inspiration mo boy mo mbala na zala na ngo na ebité soki na rekolo banini baka bongo vraiment ezara. Donc Gaz Mawete azaba ka o na musique na biso to satandaka te un jour baka bongo rose ala ba même ba couleur ya sikande Gaz Mawete même ba couleur ya sikana musique congolaise vraiment c'est un peu ça. To lingi to yeba idole ya gloire azana na musala oyo. Tu dis idole na yo. Ouais, idole na ngoza Charles Brozet o aza porte-parole à Michael Jackson et tout. Oh vraiment na bande kolanda ba cours ya. Oza libanda trop awa boy. Te artiste na ngai aza international. Aza international. Na minute so ya mingi eza era ba lokote eza era ba professionnel. To tika ba professionnel balo baba pesi la masolo ndenge sengeli quoi. Oyambi professionnel, photo pesi là, il faut pesi là. Bien sûr qu'il y a aussi des professionnels ici à Kinshasa, même au Congo il y a donc mais tant autour de idole na pesi idole. Je suis pas obligé aux alara na idole il y a Congolais mort boito, il y a Africain mort boito. Naza obligé de qu'on a des sentiments donc il a fini tout le si l'argent est roi, les sentiments ne peuvent être mettre quoi. Donc on les a vraiment sentiments en nim même en bikota Charles Brozet on a zorata na ngaba pour s'inscrire en ligne na zoraba ba formation importée parole, comment tu dois être à la télé, comment tu vas préciser des paroles pour parler à la télé, comment tu vas être devant les gens et tout. Donc la formation on a vraiment aisé pas net. Donc on a des idoles dans Charles Brozet. Bon idole na yo yewana mais relation ni ozana on a ba porter parole mususu ya mboka. Ouais na solakana vi na ngapi Roger bien vi na ngapi Roger na solakana Jo Bonzale azala ki pa Robino na mitoze pa Fabrigaz na solakana vi na nga Sankara de Kuta, il y a des fois to kuta na Oliver Tsoki 4 fois déjà. Dans la solar, on va porter parole, non, c'est bien et tout. Mais big salutation à toi, Sankara de Kuta. Bon, Oyo Boyo qui est vraiment dengue gloire à l'obéli concernant Moussala Nae, rôle Nae, na kati ya bien Biboyo qui ango. Tozo kota sko na masolo ya Gaz Mawete. Poyende aza artiste du moment. Boni, dans un monde on pense nous en a trophée en ezani. Ouais, trophée Oyo. Dans le monde entier, ceux qui ont zoomé, Gaz Mawete, trophée au Gaz Mawete, qui na bravo.
na bravo nini bravo X bravo quoi trophée pesa makina X bravo révélation d'année donc mon niveau man na néo révélation d'année Zara Gezma été pour moto sala ba bien depuis banda ko sala bien tilo ba bien za ko se limité depuis époque ya mukolo zoba tilo tito ya na poli na tito ya na bakia fragile to na ba mikwali kaku to na ba ulingi nini donc a mérité trophée en tant que révélation d'année et s'il était bana mboka bana poto bana wapi donc bana le monde entier quoi Gezma taza bongo pe nominé na Nigeria na Afrimawa donc bazalaki na nombre ya 25 na minute batika na nombre ya 7 eza bongo loko na azampanzi ya Cameroun toza na bongo na Faniko toza na bongo na Fali Pupa toza na bongo na NASA toza na bongo na K-Black toza na bongo na Magas kona minute vote ezo sala mandenge sengeli donc Gezma taza nominé bazalaki 25 na minute batika na nombre ya 7 kata Gezma azokende zo trophée ya kafu pe munene na Afrimawa na niveau ya Nigeria oyo ane wana mutazo ke ngzalaki Wizkid ano je vous assure pour na musai malamu tozo sala roza Gezma wite quoi. Et un artiste moko a comment na Instagram na alobi bo corrompre. Ouais, ça baketo maman, ça baketo. Donc omoni mupepe, hein? Bakanga mupepe te, bakanga pe milinga te quoi. Donc ezwaka nzela na kokanga mupepe c'est tellement impossible ata ba obindeni c'est impossible pour ba arrêter Gezma wite. Donc eza ba pas c'est ça faute na biso te za likambo niveau quoi. Biso pe tozala lokwa bango. Tomi pes na travail tomi pes na musala lonzamba pamboli ba trophée comme lonzamba pamboli Gezma tazo kanga partout Gezma été azalaki bongo na Braza awa avant après concert ya NASA azalaki bongo pe souper ya concert na moko na niveau ya te na niveau ya avant ya changer tozalaki bongo na niveau ya Braza tozalaki bongo na niveau ya Braza Gezma été ezalaki organisation ya NBA aux Amérique où ezalaki ouverture et pas Serge Ibaka fermeture avec au salle mais pas Gezma ou le boycott de la musique urbaine ba Brazzaville bazoyemba déjà botoza la maman la problème ko kata Brazzaville sous po ezala ki bongo 166 morts 266 blessés donc au tozo landela donc pendant des congrès bukana ki ton Gezma ta mataki na podium bwana pendant des congrès bukana ki na minute oyo bon landela nazate pour nous azani mtabuka pendant des congrès te ba komo landela sko bureau Gezma ou te pour Gezma te mtabuka ki pendant des congrès totinda ki bongo 7 avions. Il y a ça qui a ciment 30 avions, il y a ça qui a zélo. Donc, il y a des conteneurs pour réhabiliter. Bon, on a ils ont un dingue sengeli pour on les a parlé de congrès. Donc, les députés, les ministres, les sénateurs, bon tout basalara. Donc, il faut tout ça là au moins vite. Et ça qui va passer ça sera à moins 5 jours pour rebondir sur un dingue sengeli quoi. T'as ce qu'on tout ça là bas dégâts bon. Donc, bis autres ministres te remet un problème il y a espace donc l'espace des autres kokal souté taka na Braza ba ki ba opesa biso espace ya mayama donc ba rolongola ba avion ba tchana ba pays mususu pour espace pour Gezma été amérito beta na ba aéroport et tout pour ba espace aminene ba espace wana mususu koka vraiment te quoi. En tout cas tout le monde a dit jour au jour musala ya Gezma été ezo s'améliorer et puis succès na ezo mata nini asala pour na ko maintenir succès wana oyo azana ngolelo eza travail Gezma est abosaka dire il y a des fois où tout le monde artiste azo bosser c'était président bana manda mumela ta moi jimela ta moi mai artiste donc bosser trop peu mais tout il y a des fois des personnes comme à côté qui c'est pour ça que c'est ta ko bando bosser des pas bana bosser à katate quoi donc secret à Gezma tu peux qui ça Gezma est eza bosser quoi on a garabina la machine Samso petit qui a tué des dragons donc ceux qui mutu azobuma ba dragon ceux qui yo pese to mpuko lokola lokola omeko tcha musabi na muzindo batiaka te quoi donc yazana pona ba dragon po yaza tueur des dragons c'est un peu ça depuis olingi nini ebimi sur marché si lelo boye évolution na ezana ouais olingi to komi déjà na ba 100 000 vies si je me trompe pas ba 100 000 vies si je me trompe pas olingi pour na tika ko dernièrement na tika ko na ba 8 000 et quelques hein bah oui hein bah 80 000 et quelques on a bah 80 000 et quelques tout à l'heure on ligne bima et ça li demi journée zara dena bah 500 000 donc la minute rose na ba donc
ba récompense yo lingi ni yango quoi. Donc si bo ezo kanga na minute ezo yema maman na tie par dans le monde bazo consommer na ba mariage na ba Pakistan tara ba monte na ba Pakistan ba monte na ba Casablanca ba yema monte na ba Yaoundé ba yema monte na ba l'île Maurice ba yema partout lingi ezo yema partout na ba Italie tozo mona ba mariage tout le monde ba poster ba vidéo lingi donc lingi ni musa malam donc ezo et ça la biso bien ceux qui te bêtent l'ora bien bah tu peux payer en valeur et singeli quoi donc ça la bien on est dans la biso c'est inspirant encore plus gaz moi c'est inspirant encore plus alamba sous ndinga zolamba kalati bozo bo consommer album donc album eza pour bientôt donc boroyo ka borope salito ba beta na bango album bakosa gaz inspiration na azwa ngoni tianga zemi azwa ngo wapi vraiment ouais tianga zemi zanzembo ba kinoise belé ba changer et puis c'est pas pareil belé maele pour ba parents na biso et puis c'est pas kinois na ba kinoise maele pour ba parents na biso avant bazalaka na moi ba biloko mo boya mike moi na déjà koponela moi na mobali koponela moi na mwasi koponela moi na donc ba jara koponela yango soki moi na changa si mais ça papa ne mta kondio moi na erreur pas boyaki ba dialoguer na moi yango gez mettre le baka na nzimbu wana abara na nzimbu wana nini alobaka moi za place moi geza la papa tala monana yo azobunga nzela ekini mambwe donc alobelaka ba papa ya place moi nzimbu bandaka non boy jeune demoiselle je suis tombée amoureuse d'un garçon mignon qui habite mon quartier mais mon père était dictateur il a demandé à mon mec de me quitter papa a oublié mon cœur et mes sentiments. Donc papa bossani bakia na ba sentiment parce que moi la raison quand papa beau dialoguer quand papa ça la bonne alors que dans la coutume congolaise une fille enceinte doit rejoindre son conjoint na répond belle nga sanini a tchangazi pour te na ba coutume na biso awa ezaka soki moi si ba sente ba kendo tiki na ndaku ya en plus alobi na lembi kolia matembeleza nga Thompson mais il faut yo kana nous conseil ndegez maota alobi bien bien papa tala mwana azobunga nzela ekini mambo donc comprendre kolia matembe to kolia Thompson biso tout au vivre ka donc kolia matembe kolia Thompson ko relaxa te kinga longo ali matembe ali Thompson ba il suffit de ko conseil gaz mo ta pesi et ça nga peu bien pour ba kinoise belé ba changer pour na nzembu wana ba kinoise belé ba ko mozo atteindre ko dialoguer na ba parents kinoise soit kinoise a changer ma comme na ndenge na ye ndenge bino boyemba eza conseil les jeunes filles mususu ofandi pa na bango amoni bolamba nini matembeleza nga Thompson aké pas mobile na ene kinanga atianga zem comme ça et pas mobile peut-être na bandolia soso na bandolia matembeleza Thompson bango ba comprendre ngo na ndenge wana et cette fois-ci ba parents ba mo pesa bango lito et pour gaz mo eta lelela ki ba parents lobi papa tala mwana azobunga nzela donc gaz mo eta lelela ki ba parents batala bana bonde ba bunga nzela donc bazwa terre ko dialoguer na bango kozala bien donc conseil on a déjà je t'assure makambwana sous na Congo ko bandal sous ko sala maté pour ba congolais pour ba africain ba monde partout dans le monde ba pèse d'agez mo telitoi ba pèse place où abanda ko mériter ba pèse en donc place où on a vraiment gaz mo taza pour nous satisfaire bon pour na paix européen ça ba conseil au avec banda européen ça maté donc valeur eza o ba pèse ra gaz mo na bon pour na azo pèse bana ba on paie ba parents paie banane ba conseil o ils ont l'accent ils appellent polele na miso baduke badutel ba changer pour na nzimbu wana quoi on dit gezma o italila alila nika na banzembo nae balanda miso batuni baloyi balingi bayeba pourquoi gezma o italila alila donc na bolingo za déception ebele tonde nzamba bolingo premièrement nzamba bolingo c'est lo comment on lobaka mingi photo bossa na raté kwa nzamba za bolingo tellement que nzamba za bolingo il faut pe koembela bolingo donc il faut koembela bolingo tchanga zemi banzi musundeti mukuru azo bagez mo eta embela bolingo te donc banzi musuto embela bolingo to nzamba za obela banzembo nae ayembela bolingo ya mpisa lelaka zona nuka ya Paulina ouais Paulina gez mo eta za na entourage gez mo eta des amis gez mo eta vanda kana na batu gez mo eta linga mingi baya ya des fois masolo betama ya des fois masolo betama artiste s'inspirer olingini artiste s'inspirer il y a des fois donc ba monsieur za ba histoire vrai quoi to betara ndeti za bisola motema yango wana balandi na biso bakanisi balobaka donc eza histoire vrai oyo gaz avivaka donc nano azwa vraiment kimia na bolingo te bon voilà eza de trop dire kolobaka non tazwa kimia na bolingo eza wana c'est trop dire mais gaz mo ete
ayembaka mingi makambo eza na koyeba ndeni makambo ezalaka auto-vivraka quoi ayembaka mingi makambo auto-vivraka donc auto-vivraka donc makambo nde to-vivre yango Gaz Moeta ayemba Gaz Moeta ayembaka nature Gaz Moeta ayembaka donc bamakambo elekelaka biso na bamokili oyo tomonaka auto-vivre na bakenya lelo donc bafilme auto-vivraka oyoka mwasi mwa boye kuna boti na wana kuna boti na wana kuna Gaz Moeta konya koseloka boye donc il faut na yemba nzembo ayemi mpe nzembo mpe donc bakongola mpe basepeli nango quoi yango wana mpe Gaz Moeta asinspiraka partout quoi c'est un peu ça. Gaz Moeta batekela banzembo to ye moko mutu aza auteur compositeur ya banzembo na ye bon nakokolo bateka Gaz Moeta ndaza bongo na vina atikala osomba nzembo te mais pour le moment Gaz Moeta atikala osomba nzembo te mpo mokili découvrir yewe Gaz Moeta akomaka aza yango naloba Gaz Moeta aza bato moko rare bazalaka te na bamusike na biso aza le seul mutu akovanda na studio na espace à 3 heures du temps komi 7 nzembo 20 nzembo 10 nzembo donc espace à 2 heures du temps komi banzembo wana donc et puis ça met là vraiment bato nyonso te kwa ba inspiration bongo vraiment et on a bien marqué ma boyka machine à garabina na se manifestera vraiment donc makambo lekaka bien bon to comme vraiment na suka émission na biso mais avant to kabwana na yoki ke Gaz Moeta na jeune leader mo boy ba yo kana ti rando eza makasi bon Gaz Moeta ye aza mutu alingaka bato basalaka musique bien soko salaka musique na bien oyembaka bien osalaka makambo na bien donc courage bo percer bokoma lokola biso eza likambo ya temps il faut topesela ngo bakoma lokola bino me bango balobaki baleki bino boza na bino elote mais public ne mutu ejijaka ti so baleki biso efaki bazala nominé na Afrique Mawa kasi nde balobaki ke eza ya corruption quoi bocorrompre fali pas corrompre peut-être aza mutu keblaka corrompre naza corrompre loki corrompre wana eza babengaka ngo complexe dans ce mutu aleki yo biso bakonde so moni yana lekinga gloire musique wana ndabonga te maka bien mais bon reconnaître quand même que avant bino bango bazalaki ba première ba Vaporamax sa modèle à Sikaro bim na 2018 abesi ba bilo bon reconnaître que avant bino bango bazalaki la zone la faire comprendre on est ba Congo bazara to mso vana ba Congo barate Congo za genre muto alingaka te muni soki azana M ninga na zana 3 alingaka bonso to bazala 1 alingaka bonso to bazala 2D. Donc, bino boza na 3, bango baza na 1. Et pourtant, si on a nominé biso wana na Afrique Mawa, eza président Fali on azo pesa mbote bikota zale le Ray Mago, eza Gaz Moeta. Donc, eza fier te biso lingaka ba Nigeria ba tondaka na trophée wana. Nde whisky dazwaki trophée na whisky da konoza trophée wana to Davido. Donc Gaz Moeta koza Afrique Mawa te, on eza jalousie. Donc, bato bongo ba mérito vana na ba zamba, ba vana na ba chimpanzé, ba vana na ba bonobo, ba vana na ba jusque là non répondre na question na ba ngulu donc non répondre na question na ngati soki mutu aza na manière to ba nominer congolais muninga ni congolais il faut sepela donc ngai lelo soki na moni ve na nga Sankara nda za bongo na moni ve na nga Sankara moi yo pour le ba trop fait dans moi eloko tena expliquer de so na moni ve na nga Sankara moi eloko moi bien sepeli singa so na moni ve na nga Piroge nga so mingi na ve na nga Piroge so moni ve na nga Piroge moi ba nominé na bord moi parmi ba porte parole et ça la nga bien pour na nga ve na dialon na tenga na mundele to na soko ke o sala ke miso na ba joueurs locaux na miso za tanga ba professionnel pour Gaz Moeta za professionnel bien c'est beaucoup professionnel Gaz Moeta za muninga ya buba za muninga ya Québec za muninga ya Naza za muninga ya ba maître Guim se comprendre azia muninga avant comme muninga ba o wana pe na lobela za déjà muninga ba professionnel mais ça featuring na Econ non bien ntoyota ya nesko na minto ko ça featuring na Econ ya problème te donc ba misusu petit mo ba longa nani petit mo nani Charlito azara pe petit mo ba uta soki ba province kaka abeta na abeti na Petro na abeti na nani na abeti na Shidima abeti na Flavour abeti suna nani abeti suna Tekino to ebiete quoi autaki na ba province na e donc marambo pesa na abeti ba featuring na batwana donc obeta featuring na mutu ndeti mutu ko na problème à cacher tant musu na quartier na bino pe ba ko kongola mbongo basali po beta Amerita kango basali po beta pe featuring na pas des en même temps donc il faut que to gardaka il faut to gardaka ba image photo zalaka
na motema moko boye na comprendre te quoi ba commencer motema mabe soki mitema bango eza nini donc et ça bango passe des révélations d'année yango guest maote et ça papa zuma ona Zuma Montréal benango on a marqué révélation d'année guest maote na Bravo X donc oh bango ba tika lozoate to za bango sous nominé na Afrique Mawa et ça ndi musala donc et ça la rester on se ressent musala bien posé zo pe ma ba récompense na quoi et ça te ko sala ba musala na mo boye ba musala mo boye zanga banzala obeta ba musique mo boye manzanza musique mo ba miketu on va il faut beta musique pour satisfaire ba génération nyonso pour guest maote na bon rôle sur la montée mo ko ngebe o ba beti na mo boye cartonné fa Montréal et bien o ba beti na ransom mama na makambu donc ba icon ba monument le roi ba ransom donc on va tondisa ba stade de martyr pour avant depuis à laquelle les salamati le mutalonga à laquelle les até azalate tina 2017 guest mo eta on la plaît à laquelle na kata Don Bosco na masina mutulikola mabele na ete o ba ki to mabele na ete o ba ki to ngai ko likola mutu soki mabele la musique équiparaté quoi à travers guest bana machine na bazo ma valeur mo balonga ba poto de mani mizuku ba champion judo do ba bambarati mu pepe to mona be mani mizuku balonga Paris ba yaka ba concert wana mais sa famille to mona kala ba ville nga to mona kala ba ville nga Misha ville nga Misha na kata Maroc donc balonga ba Maroc ba yaka ti donc vous comprenez donc ils ont comme moto ça la musique n'est bien ba jaloux ba zanga raté donc les sur congolais ceux qui moninga zui de ya luka donc ceux qui karabino ninga whisky dans le sous trop fond so guys mais t'as vu Bravo X azo soupe Afrique Mawa na betango pour année les aki collègue na whisky donc année ko za la guest moete na affirmer bino pe na confirmer bino que za la guest moete bon mot de la fin na to comme vraiment na suka émission ouais bana kin guest moete na bino azala zo préparer album ezo ya bientôt to et ça la passe pour mikota la problème va plein temps problème espace n'échanger wana to betaki na festival moko ezalaki wana tour à guest maote bato bamataki tina balikolo échanger bon babula na bacha mais bien ça 5000 francs c'est normal échanger ezalaki muke bato batelemaki mususu tina bakati ya lumumba mususu bazalaki tina babere 5000 francs mususu bazalaki tina ba fikine pour notala ka guest maote ton guest maote abimaki na bato wana nyonso et nyasa ke mutala makambo za guest maote mot de la fin batika bo continuer ko consommer batibi eza na marché toza bon na olingi nini Pauline donc consommer un album ezo ya kalaté ba générique pezo ya miko ba on va sucer les bonbons on va manger les biscuits ba qui a fragile les ali ba elle conforte ba mukwali kaku donc 15 minutes so biso to bimisa rumba tozo a moi tempo so to bimisa rumba ça là ça là ba makambu quoi to bimisa ka lisola motema tina Chine to mona ba chinois le quoi ina na biso akini ko ina ya Chine avant ba banda makamna ba ko mande ba chinois ba fongola vola nzembo ya guest maote yo ka isho yo monte mutembisa ba chinois ti les za guest maote nga tika lo mona te so mutembisa ba chinois so mutaningisa Asia zali bimisa na ngai na mo boya loba non so ki mutu azali abembisa ba ayembisa na Asia na te pona usala publicité ya ba na za te pona usala publicité donc ezali kamba talent tant na uta ko na bande no baki bakanga mu pepete na aussi ça peut les guest maote za mu pepe guest maote za mili na samso petit cœur tu as des dragons donc tant na ba dragon tant ozo po ezali kamba niveau donc petit à petit biso pe to bandaka lokwa bango ba kokoma donc bot consommer guest maote donc ba ti baiser belé guest maote serviteur na bino azo lambela bino makambo abimisa ba Pauline ningisa ba monde entier ba pika ba mukola zoba donc na mito tozo vivre na époque ya olingi nini na selo nini lika kwa ndundu ve na 9 mm donc Rodrigue Maote prêtre Rose Easy Chibachi Bambalo Gaël Eboussa patron donc nous vivons l'époque de Gaël Eboussa boss Arnaud Funga babi mingi kala la mauvais kala la donc ba koto zali ba salamu ebele donc ba makambo ezali ebele ba Zempi Eliasso na pesi mbote na Emani Mulumbu na pesi mbote na Manassé Mizuku José Mizuku na pesi mbote na masalanga moko lik vumbi masalanga moko Costa babi congolais mo na Chine donc ba makambo ezali na pesi mbote na vient na moko na bosani yote donc oza patron donc patron ba patron no funga na zolela alino kizaza mon vient na kata swanga donc ba makambo ndezali quoi pour consommer gaz maote bati beze belé boyoka donc bo pesa biso donc oui bakimaki na festival mo ezalaki na
la ville est pas grand prêtre. La fiesta. T'es la fête, déjà fête, c'est un festival, moi, mais ça qui on a, et pas grand prêtre, non. Banani ne bakimaki Montréal. Bakimaki l'a invité, bakimaki. Ah, il faut faire dans la serge KMB, donc makambo ezalaki voilà. Babi na pib mombo ya premise boye mina bino grand système et bon mon si ça qui ba bombo ba si c'est ba bombo donc asine na wala ba pib mombo ya premise boye mina tende muto ba so la mouille donc opération trop potezo beta ba on a ba live na niveau mombo donc ba ko kati donc bo continuer pesa gaz marete litori makambo ezali quoi banakin donc gaz marete na bino wa to répétera bon chaque jeudi na NSK na rond-point Wuleri so comme quand na rond-point Wuleri à partir de 17h au moins ndenge lo le fonga makaba ange bazo pepa ma papu na wango kitoko pour moi la mobile moko boye ya boga ou artiste moko boye ya beauté donc artiste bon bazara les autres artistes moko boye donc hein beauté naturelle. Merci vraiment, merci. Merci de comme vraiment Nasuka émission Nabiso. Avant de vous dire au revoir, je tiens à remercier mon équipe technique. Bon, on ma caméra, on a Coco Dema, ainsi qu'à mon cordon Rabi, ma vie, merci vraiment. Non, on peut ça salutation et pas maman qui est Titi Blaine, ainsi qu'à ma grande sœur chérie Espérance Moussanga Mbouangounaïsa, ainsi qu'à mon beau-frère chéri Ibrahim Mwimba. Vicky, les barons, Andersonic en fait, Andersonic bossé, mais ma big salutation à toi. Bah, oignon so balinganga vraiment na opesa bino beauté. Ouais, bana poto bazota langa na bosa na opesa numéro donc Emmanuel Mizuko alinganga mingi na pesa numéro pour y à Simbi Paris donc nta champion kangi Paris wa Robert te dire Riner Kalaté awa dans 2 mois au bunda bon na te dire Riner au ça te dire Riner 12 morote donc ba longo te dire Riner na makamba judo kuna na poto bache Emmanuel Mizuko donc numéro la plus 243 81 49 55 956 plus 243 81 49 55 956 numéro ne bon mona on vraiment na chez wana Montréal na ibika otia numéro ya Gloire Mizuku pour na c'est vraiment je remercie ba ifa sienyon na ba ifa sienyon na opesa bino vraiment merci à toi vraiment mes salutations à toi ma chérie Deborah Sissa Rich Mbambi bino nyonso na opesa bino vraiment merci je vous aime beaucoup bye.